Bonjour bande konangai, esika nyoso bozwami na minute oyo, ezala bonjour, ezala bonsoir, ça dépend na ndenge bokoyambela émission. Na oti kozwa ba appel ya ba mingi fo ezala bato ya jibe o baza ko insister koloba ke jibe asala mingi grâce ya jibe nde makambo sala boye na boye. Mais en tout cas mutu na mutu aza na droit ya kopesa point de vie na ye. C'est ça la beauté de la démocratie. Quand ça point de vie, tu n'as pas besoin de finir mutu. Pesa point de vie na yo. Fan ya kolinga balobela toujours artiste na ye na makambo ya bien alinga kate baloba négatif côté ya ba leader na bango. Menga naza fanité nazoloba oyo eza réalité o eza palpable noir sur blanc. Pour lelo actualité ya JB Ezonga, il a fallu wera azala na actualité nano liboso. Wera il a fallu abeta ba concert aza déjà na 5 événements, JB aza na 0. Wera abeti Londres, abeti Grand Paris, abeti Adidas, abeti nini oyo, abeti couleur café, azobeta na Forest. Il fallait wera nano abeta azala na actualité pour JB ayape na actualité. Il a fallu Werason alobela makambo lisaponge de po JBP azwa place ya koya kolobela yango. Il a fallu que Werason encore une fois bozela na chanjango na ndenge musu po comprendre. Po JB mpiana asili sa classe secondaire diplôme, il a fallu Werason akende kozongise na classe. Wana JB moko alobaki. Po JB mpiana abimisa album na ya liboso fait de l'amour, il a fallu autorisation ya Werason. Ye moko aloba yango. Donc po JB mpiana asala eloko liboso to mona kananu wera zalaka neti éclaireur. Il y a les gens qui n'ont pas peur de ya kosala nini ya ko risquer makambo. Ezana ba ope bayaka ko bénéficier après risque. On a vu risque oyo fali azwaki pona ba akoro arena malgré ba combattant fali a risquer. Soki lelo tozolobela faire c'est parce que fali aza ko risquer. Tant que tozolobela JB c'est parce que Wera a risqué. Pire est simple ba analyse ya bana miki yango wana. Nazokota na détail sikoyo. Mais avant na kota na détail ndeko na ngai la femme donc femme mystique et femme mystérieuse Patricia Edouard na Pesio Mbo Théâtre, la dame des dames encore une fois Irene Mabwene sika oza na Pesio Mbo Théâtre, bandeko boza ebele oyo vraiment boza ko soutenir chaîne oyo boza ebele ndeko na ngai Claude Musirikani na Pesio Mbo Théâtre, Lutonadio XX na Pesio Mbo Théâtre, Junior Rubo na Pesio Mbo Théâtre, Ernest Samaru Bambo Théâtre na niveau ya Goma, Ernest Samanu na Pesio Mbo Théâtre, bandeko Novo TV officiel Yannick Mboma, Yannick Kapanga na Pesio vraiment Bambo Théâtre, sans oublier Edouge Balonga Sana et puis Ser Nabiso Mami Sadik esika boza en tout cas bino nyoso na Canada na États-Unis na Europe mobimba Afrique ba Asie vraiment merci na ba soutien na bino awa ngai naza koloba kaka ba vérité tango na komi ko sala live déjà oyo aza na posa ko mata na live olingi o intervenir na téléphone olingi pe kokotisa penda elongi na tindeli o lien okoti na mouvement okoki kozala na contradiction tant que ozofinga mutute pesa ba point de vie na yo sa ko finga mutu tokomatisa yo soki ofingi tokati na biso eza chaîne oyo tozolinga ko prôner toujours ba valeur moko positive yango mutu ezo la chaîne na biso peke ne mwa musika. Alors bandeko ndeko nanga ya BCBG on doit être honnête et juste na makambu oyo leka na mboka na biso na surtout na musique. Soki toza ko lobela ba performance tozolobela ba apport ezana ba oyo bazo sala toujours mingi koleka baninga.
Ce n'est pas parce que batu baza ba concurrent basala ka ba concurrence ensemble ko comparer bango ndeko komisa bango na niveau moko, toujours na comparaison moko ko leka moninga ezala na niveau nini moko ko leka moninga. D'ailleurs encore une fois na niveau ya musique ya babatu ya wenge, na niveau nazolobela wenge ba vie wana ba beta musique sa internet basala makambo na bango. Mais na wenge Blaise azalaki, Adolphe azalaki, Didier Masela, JB Wera, ba Alempela, nani mutu ba Emela bazalaki. Mais l'homme oya pesaki wenge trophée eza Wera son. Mutu apesa wenge trophée eza Wera. Lelo toti kolanda interview ya Guy Gifal, batu ya extra muzika ya kala. Baza ko témoigner lelo lobi orchestre na bango bazalaki komema extra muzika na mungongo ya Wera son. Interview Guy Gifal azo salango na nani oyo o soki ambassadeur soki ya culture azakana basuki suki kombo kiminga. OK, ye basali interview Guy Gifal aza koloba. Donc voix ya Wera nde mutemema au satire ya extra muzika. Wera wana jibe azalaki ba Blaise bazalaki, pourquoi bango bazwaki Wera son? Kaka na Wera wana batu basi balobi makamboyo na lobi yango dinga mtu na bande ko clasher makamboyo. Wera boza ko finga ba aporo na ye, il a été le seul na niveau ya wenge tilelo oba akom azala meilleur artiste ya Afrique, meilleure voix masculine. Na batu nyoso ya wenge wana meilleure composition eza ya Wera son. Na bango nyoso ya wenge wana bango tu mutu asalaka ba meilleur spectacle, ba meilleur concert kaka ye. Donc ndenge toza koloba ndenge naza komata, c'est toujours Wera qui est aza likolo, celui qui est toujours na makambo ezala côté composition ndenge noti koloba na kati ya wenge na bango ya kala. Ce botali ba nombre ba nzembu oyo ba mutu na mutu atia ya Wera ezokende likolo koleka baninga. Botala ngo bibo banda pe ko konte. Wera azokende na banzembu ebele. Et puis banzembu ya Wera ezaka ka bolingo te. Wera azoyembela fait ya société. Mais ako yoka na makasi koleka batu bazoyembela bolingo. Bandeko mutu na mutu azalaka na kana ye. Mais tant que toza kolobela ba vérité, on ne peut pas cacher ba vérité. Concert ya JB ya Olympia balobaka eza meilleur concert. Eza concert ba memango na studio. Zenith ya JB Mpiana ba mema yango na studio ko sukola. Par rapport ya ba concert ya Wera o ba beta kango ka ndenge boyoki na studio na concert ndenge pe ba télécharger yango na YouTube. Eza te ke ba memi yango na studio ba sukola. Eza ka ndenge boyoki. Sika bo comparer ba so wana soki ba mema ka pe ba concert ya Wera bo tiango na studio engaki ezala ndenge nini. Soki pe lelo atasho tolongoli son to banda ko beta ka ba concert ezala Olympia ya JB oze Zenith ya JB boche ba Zenith nyoso ya Wera. Soki bo bandi koyoka oyo ko pesa elengi parce que to solo bela concert o ezala kana bilengi eza concert ya Wera son wana baroga baza ko témoigner yango ba tu ebele ba discothèque ebele bazolo bela yango kaka ba fan ya JB nde bango nde ba ko s'accrocher que te okosi. C'est parce que olingi vérité te. Peuple congolais aza coincé na kati ya zone ya confort. Il faut ba lobele kaka makambu ya lingi koyoka. So ba pesio makambu oyo meseni koyoka te ekomi mutema mabe, okomi koyoka mutema mabe. Pourquoi olingi vérité te? Soki ba ebisi yoke Fali Ipupa par exemple azana ba apport ebele makambu Fali asali lelo yo soto bandi ko tia lelo mutu lokola Wera azana problème te koloba Fali azo sala bien. Mutu lokola Wera azana difficulté te ya kondima Fali. Azana difficulté te ya koloba faire azo sala bien. Azana difficulté te ya kondima héritier. Mais pourquoi bino batu ya JB kaka leka ba influence internet bato vrai star eza soki mettre Gims c'est pour beta ka ba Stade de France. JB azoloba makambo ya bongo.
mais sika tangu fali abeti yango sika mais akangisi batu munoko akangisi jibe munoko teke tokoloba akangisa ki jibe munoko parce que pona jibe ko beta stade ndeko za la grand pona stade Gims azalaki neti nzambe pona fali pona nani pona jibe mais awa fali abeti stade de France akangisi jibe munoko te bande kongana lobaka na ngai mais ko beta stade de France wera so naza ko féliciter fali wera so naza ko lobela bolamu savoir faire ya fali est-ce que eza ko boma eza ko misa fait fali soki ndenge nini bande konanga ko reconnaître eza grandeur ya mutu kozala reconnaître avere ba eza grandeur ko reconnaître oyo eza impossible pona jibe eza difficile pona faire yango bomona ka batambola kanzela moko faire na jibe bazalaka na tendance moko parce que pona bango kondima mutu eza problème bazana difficulté à kondima mutu na komi na suka bandeko na kokota na makambo ebele lobby na kokota sika na ba na ko panza internet na makambo ebele mais lelo naza ko se retenir bandeko na ngai to continuer toujours ko consommer Gilmas awa eza place à ba vérité à plus.